Oyeba nani oyo akotisa mobulu to pe nani aboma maison mère. Combien de gens sont dans ma Ah. Oh. Ah. Et solo miel de choses à sur maramouté. Miel de choses dans ma Ah. Ba nani oyo vraiment o asala que maison mère lelo et koma na shit. Mais non, on a ABC au clair. Pena bandeli maison mère il est ici bas musicien et belé. Miel de son au asala na maison mère et sala biso passe. Ah. Et ça la biso passe c'est parce que miel de son abundi sa artiste et belé na kati ya maison mère. Bombo Kojak allez là na toilette. Oh. Aroyemba na pa na bango bazo yemba makasi. Amata podium ma maison mère me voiso du matin. Pona miel de son mona te que non miel de son ti lelo abundi sa héritier. Oh. Or héritier na kati ya maison mère azan calé na ye. Abundi sa ba bombo Kojak, abundi sa ba tade de montiki la yiba bango ba voix, abundi sa ba café room, ayiba bango ba voix. Miel. Pano ya bango moto. Il faut yeba papa miel de son azaki ba benga ba kumu ba chef coutumier. Ah, donc elle ba bena ki kumu na Kambu ya wenge musique à maison mère miel de son azalaraté. Bator na minute banda vieille breton dirait musique ezo linga pena nchototé. Parce que tade de montikil génération nae eza génération ba roi David, génération ba Kene génération ba Bogart. Faire égola ya ka beti mais il a de la monsieur mfa ndoko beta ka. Non ba mi frère aza grand frère ya tade na kati ya maison mère. Ah banga kini na sens. Non abangi te. Mbongo ngana zo luka, mbongo ya zo luka, nyoso toke pesa mba ya papa we ensemble. Ah. Tika boyoko. Tika boyanik mavungu. Mbongo bango ba luka pesa papa we ratona. Mais yo éviter que non. Brator et quitté Mati, Brator et quitté Mati. Mais si bitimara tout mon aboy, Yannick m'a vu un peu sous mon comme changer na ege, a comme il pas tardé. To kamo bo PC sous comme moi pour niga moi na Nzambe. Moi na Nzambe parce que azalaka na lisumuté, azalaka nironki na bande konaye. Parce que l'on est salarié long. Non, tant na inde kokaki. Ah bon? Au départ na yé na maison mais c'est comme si est fini. So nenga veut dire pour fibongo akelo la toi qui fait l'auto solo on mo qui vit. Ah lola. Ah. La nuit so ba me la café na Zambé. Ah. De tomber la café là on me la café na Zambé. J'aime c'est la différence du monde médiatique. J'aime c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les raisons de la vie. Les raisons les plus fiables. Montrez amis intime. La vie change avec Jimidor. Jimidor est là pour nous communiquer. Elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver. Elle est là pour nous rapprocher. Jimidor. Oh, l'initiateur c'était Yondinga. Akanga Masolo. La chienne par excellence. Salut chers filles de l'internet, mboke bande ko baladi. Bah papa ça toujours confiance ça. Et pas la rose carte puis la le puis 2 heures de la presse. Toujours dans émission na bino o bolingara mingi. Les œuvres, na ça bino toujours ceux qui n'ont les qui na les œuvres c'est rosa maramouté. Donc na kata les œuvres to belara bato bazara na makam. Donc so dans maramouté c'est que moi to yambo na jina na les œuvres exactes. Et merci encore na abonné na tout. Il y a Jimidor TV et abonné na tout. Il y a TikTok et merci à tout ba soutenir na émission ça les œuvres là je vais directement Papa Honoré Mwanza passeport rouge. Babi Honoré Mwanza passeport rouge papa de cœur, babi boss de boss. Donc, je suis sa carte plan, Mikolo pose à la honoré Mwanza. Merci, Belé. Donc, Mikolo, code des autres, et merci encore à mon boss et papa de papa. Il y a un travailleur tout. De Onzinga, on dirait que Suisse. Babi, sans y mon appelé. Donc, comment on a eu, merci mon boss de Onzinga et pourquoi pas Maman Bitanzinga, on dirait que Suisse, maman Mamito, maman bienvenue d'Acosta Bato Basala Rapena, émission les œuvres et mata toujours et qui est toujours Kitoko. Mesdames et messieurs, comme d'habitude, comme d'hab, actualité nous oblige
ya kokota bikota kota kokende ko découvrir kaka nini ezoleka nini ezosalama nini elingi esalama na kati ya mboka Caterpillar a nous bozala jamais de chaque Caterpillar bozala jamais dessus donc lelo toza na kati ya plateau nanga na yembeli bino moto yo bolukaki mukaki pe mwa mingi botuni tuni pe mwa mingi mais Caterpillar mutu wana le barat mutu wana le barat bien asala rabo ya zo sara bo donc on a linga mingi avec comme réalisateur Don Bernard toujours et pourquoi pas Babi on a collègue de moi moque chaud toujours et donc on a linga mingi na ba réalisateur nanga bon me ko balancer lenga image nanga na balibone nanga to découvrir banani o bazana biso na plateau mokolo na lelo. Salut et bienvenue Yannick Mavungu Yaba Mavungis. Salut Caterpillar Yambiji, moi si Atonda, moi si Anzoto, sans microbes, sans taches. Vraiment. Sans microbes. Oh yo, amela antibiotique quitté. Non, je bois l'ampicilline, je bois l'ampicilline, je bois. Non. Vraiment. Caterpillar. Merci. Oui, salut, président Nicolas Bazobin, nouveau président londonien, Boni Bassanté. Oui, c'est bon. Babonani, côté qui bien. La grâce à Zambie, la côté bien. Ah, Babi, au côté Marambang, ma bézarare. Babi, vraiment, c'est côté. Vraiment. La biso, moto, côté Marambang, pour bloquer les là au sala. Vraiment. Pour avoir président il y a un TVT mais président lelo li 70 mora van na wana pena le bela mamo c'est que maramba mabeza lelo donc c'est de la CP la plateau là premièrement vraiment merci CP là qui est un qui est au Bibiso vraiment c'est une la fan de la plateau vraiment voilà oui merci Yannick Mavunga ba Mavungis to me kana kokota mo mkieti to me décortiquer vraiment elo ni no bomi biso sango ni no bomeli biso na mokona lelo avant que to kota na ba analyse pour to papo la reine de maison ko palo la to pesa ba mo ba tete donc nos vidéos ni no bomeli biso mokona lelo. Ouais, merci beaucoup Caterpillar. En tout cas, ce que mon émission tout vandi liboso ya baitando ikie oyo pona ko pesa bino message que moi na nzambe azobelema. Oh, l'enfant d'Enkoi Azankoi. Tade de Montikil azoya vraiment koya ko pesa la biso musique ya kitoko na kati ya Angola. Tozalaki na nzala ya Tade de Montikil en tout cas azalaka awa akenda depuis akenda e umeli. Ya mwesenge ke azonge la biso lisusu po aya ko pesa biso musique ya kitoko. Ya mwana tozobengisa bino nyonso. Le 28 biso nyonso direction à aéroport international pour na koyamba Tade de Montikil. Le 29 azana conférence de presse plus barbecue et puis le 1er azana concert na espace sur c'est ex Mathieu. Tout ça on a vraiment en parlant. Ça moto eli bino vraiment yango. Vraiment merci Yannick Mavungu ce que yebisa biso. A obelinge déjà moi na Nzambe abelemi. Moi na Yesu Christ, moi na Nkolo Masia abelemi. Pourquoi bengeka moi na Nzambe abelemi alingi kuya? Ezaki na kombo mususu te parce que comme on était bi que Tade le Montikili. Mais to kamo bo pesi sous comme moi pour alinga moi na Nzambe. Moi na Nzambe parce que azalaka na lisumu te, azalaka ni ronki na bande konaye. Aza vraiment très pépélé à respecter Yaya, Leki, Coco, Moana, donc Aza vraiment droite. Yawana to belele Moana Nzambe pour Aza sans dissous sans micro. Ah bon? Ah! Mais ce que tu as dit, les Montikili, les bandages, alors notre papa, notre vieux, notre formateur, vient à Bisso, il y a Noël Ngiyama. C'est comme si par rapport au Penza mon PPP il y a Tade là et là parce que dans quatre maison mère déjà Tade abimaraté ayoka na penza te et ça là non ni yebisa biso te que bino boza bateau vraiment bo vandi na raza masolongo to décortiquer non moi muké par rapport il y a vie ya Tade ko uta na maison mère ti lelo asala chemin na yebisa biso na elo ni sala makaka que na kati ya maison mère ayoka na te azwa vraiment ampleur te. Non, na kati ya maison mère Tade ayoka na parce que ya Noël Ngiyama phénomène où rançon na foula kalaté après ça qui est opportunité nyonso Tade na kati ya maison mère asala ba vocal ya kitoko asala banzembo ya kitoko yango ebinisa biso pe avant alongwa maison mère alongwa na titre ya chef de répétition
C'est l'on est salaire quel long. Non, tant na inde kokaki. Ah bon? Oui. Tant et kokaki parce que yaya peso kokoli, il faut osani obima na chambre, otiki na pe ba leki obazo ya sima, ba kota na kata chambre na balala. Ah. Vraiment, ya mwa moneke no makole ko mobima libanda. Vaut siko akende aluka pe ndatu na ye, asala pe makambo oya ye, atika na papa très à l'aise pour papa pe ayamba ba obazo ya sima. Mais banda pa kenda c'est comme si tu avais vraiment par rapport au départ na ye na maison mais c'est comme si finaye. Non, et fina était parce que balobi l'artiste ne meurt pas. Oui. Et fina était mais ils allaient les camions sont au tika par temps par temps. OK. Vous comprenez? Kolongo etade de montikil na maison mère ayaka déjà ana Luanda abete la biso na piscine al balade akenda ko beta na ba Turquie abeta na ba Kabinda akamola tambola ngonga osu sisengi azongela biso awa na kati ya Luanda yango tozozela accueil na ye to recevoir. Par rapport ya batonde bazolela na kati ya Angola awa crise côté belé bampie akabatu bazole surtout lisuna mwaka poni bopona kite abeta tana ba moko boye quelconque mais boponi kaka na ba janvier o na ba final à janvier o yo février ba biloko ndengo wana oza ke batu bolela nanu bampie ka surtout na Angola ngole peli moto bobandi te tade moto akenda aleka na ye déjà yo kana rapenza le sous-souté na circulation bozo nsa yesu na kata actualité bo banga te ba mbongo bozo pimisa wana kobengisa tade le motikili. Non, eza stratégie oyo to préféra qui ezale là parce que total qui il fallait aya liboso il fait que tout aya novembre mais total qui que no bande ko na ye bazala qui na ba production awa au l'occurrence de les padres ni Kaboloni na fait regola azala qui na production awa ya mo moni to meke ko freiner muke production ya tade de Montikil to poussi yango na fin à janvier parce que bo bangaki te to bangité te bo poto mo lobi ke bandingane parce que comment on peut faire rigoler à Kabeti mais il a de la mission non ba mission bazaki li soutien la mission on va chumba baba non biso tozo parler o ya biso rumba vous comprendre parce que frère Aza grand frère ya tade na kati ya maison mère ah bangaki ni na sens non abangité non abangité apesi opportunité et pas ya na ye même matende ke tade azobeta boy ataso boye bisi les padres yaka li sous-souté orobate botika nanu o wana ndeko na mai po mbongo ngana zoluka mbongo ya zoluka nyoso toke pesa mba ya papa we ensemble ah tika boyoko tika boyanik mafungu mbongo bango ba luka pesa pa we ratona mais yo bité que non mbongo ya bani zalaka ya papa allait sa biso ce qui moi na koli akoma kozo qui c'est pas papa mais vie ali mbongo wana ta apparemment hein ah kolia vie ali mbongo wana te kutu surtout maramba mboto ne gangisa ki batulusu na rata matanga c'est mignon me connaît ta famille c'est mignon mais là qui moko ba réconciliation ya okuta ça sous papa na mwana na kata matanga wana est-ce que Yannick Mavungu yebisa to sona siko par rapport ya makambo ya tade arrivé à tade za quand et puis nani yo vraiment dans liboso ya makambo et ça ka bino moko ba vrai ya tade tu eza na mutu moko boye azape likolo makambo abimisi ba moyen na angé pour arriver à tade. Arrivé à tade na répété lisusu eza pour le 28 janvier à kokita na aéroport international conférence de presse plus barbecue eza le 29 janvier. Après conférence de presse, toqué na concert. Et alors, pour la production, producteur a beau tout le temps à Kombonaï. Oh. Producteur a beau tout le temps à Kombonaï, mais ils ont battu au pays, bazo tchamo bakoni, à l'occurrence le coup la boss Cédric Eteka, à l'occurrence le coup la maman Vitara Koye, à l'occurrence le coup la sœur Mato Koye, Ultima Ora, à l'occurrence le coup la sœur Malou, à l'occurrence le coup la président José Londoni, vraiment président Yaba. Fidèle de tade nyonso na kati ya Luanda na ndenge pe ya Kinshasa tozala rappel lisusu na président na biso kombo na ye président prototype Makiese vraiment eza président ya ba le Viking aza président ya ba le Viking na ndenge ya Kinshasa tu comprends donc na minute pe aza na biso na Luanda nde yango oui nde yango bazocha moto pe makala na kati ya makambu ya tade vraiment et Yannick Mavungu siko par rapport ya le cas toujours le bilan est-ce que billet était comme déjà ou bien boté ka billet kaka le même jour en concert
vraiment pour la stratégie à éviter un peu la piraterie ndenge ekomi na kati ya Luanda wa to moment na ekomi lokola modèle yango to lingi to ça la stratégie na biso avant quelques jours ya concert mais to fongoli billetterie donc à partir ya le 29 après barbecue na biso nde to fongoli siko billetterie to bandi côté kati to koma les premiers. Ah OK donc ba billet et oté kama nango kaka le premier déjà hein bana le 31 c'est que le 30 le 29 après barbecue nde siko to tomboli billetterie na biso. OK mais apparemment Yannick Mavungu avant tebaki Yannick Mavungu Ibrator et Kité Mati, Ibrator et Kité Mati, Ibrator et Kité Mati. Mais finitivement, tout le monde a beau. Yannick Mavungu a peu sous mon con a changé na EG, a comme il n'avait pas tardé. Et ça n'y c'est comme ça va ni. Kuna ma maison qui n'était to, bazo futo bien to ezara ni yebisa bisonan to comprendre. Départ na yo kolomwa na yo pas Ibrator ko comme pas tardé les moutikile. Ezana ni ne ça mina katwa. Merci beaucoup, Caterpillar. J'ai sali Ibrator Mpiana, Mbonzi, Amaniema, Mokonzi, Arumba. Vraiment, et pas Ibrator Aza Aminanga. Na koki kotika ete. Nga naza oyo na beta katolo na ba oyo yanga. Ba oyo ba pesa kanga valeur nanga nde na beta ka bango tolo. C'est ça. Vraiment, Ibrator naza vraiment na Ibra, naza vraiment Naris Matadie, naza vraiment collé serena tadi. Ce qui na chema ele makasi na makasi. Da ozaka na bombi sato. Bon nazala presque na batu nyonso me ba oyo ba considérer kanga. Ah OK. Parce que mutu pe avant d'aka à l'aise na pona e place ba considérer kai. Oza pena Igbi na filé. Ouais Igbi na filé, c'est bon vraiment ça va. Patrick Beckham. En tout cas bango nyonso ba artiste ya Congo vraiment na pesi bango ba mbote sika bazali mais toujours parler mingi na arrivé à Tadé de Monticule à Wanakati à Luanda. Côté Ibrator en tout cas vraiment il y a l'embonti na ebi. Da ozano ka na Ibrator. Le 9 février tozana barbecue à Mokwake parce que rumba ya Musuni ezobima. Ça vraiment pas kadika. Vraiment. Ah Yannick Mavungu ya ba mavungise. Yannick Mavungu. Toyoka ki ba les ondes neka toyoka pam ke tade le mutikile na kati ya maison mais il a qui pe la mission mo boye abane kotsa baninga toujours bouton est-ce que ko ebisa biso yo za moto ba pe na kati ya masula mo pe est-ce que ko fongolela biso pe na contest wana to yeba nani oyo akotisa mo bulu to pe nani ya boma maison mère eza pas tellement kokotsa mo bulu pas tellement ko boma maison mère mais likambo tuninga yo moko non il faut tanga nanu Congo ya artiste parce que na maison mère artiste baleka ebele ceux qui opesinga piste ya artiste ngo Nathalie na obité eza vraiment yé to solo liamo comme exemple non yé bisa biso to solo la Pandela ngambuma te kasité parce que na kata maison par rapport à la réalité puis nous bato pour vendre na kipi na kata maramba ngona éviter maramba peut-être loba président londonien so na zali banda to na kati est-ce que maramba ngozo ke nango bien en tout cas ce réseau qui est bien c'est que tu continuer par rapport à maramba pour nga na zala nga toujours au milieu du village madame na ça qui ba libonné na ke kala mingi te na peut ta position jusque là na petite position te yango to tuni na kati ya maison mère nani oyo vraiment oya sala que maison mère lelo ekoma na shit mais non nga na yebisi yo clair pe na bandeli maison mère eleki si ba musicien ebele ba makambo eleki ebele bana na clan ya ba Ferregola oyo ko kitati na ba clan oya suka ya ba catholique siko yonde il faut détailler ba catholique oyebi musicien te musicien moko boyete ya oira commune catholique ba o baza siko na papa oui ayimba kwa héritier wata OK namoni non na kasika par rapport non comme c'est bimi mais na comprendre que yo wana zawana na pression mbote catholique on a minute de génération na bango génération on aime toujours parce que Tadé de Monticule génération na eza génération ya ba roi David génération ya ba Kene génération ya ba Bogart génération ya ba nani
héritier pe akota ki na azala ki na génération pe abatade parce que accompagner bango ya uta ki na ba fere akita na génération wana ainsi que ba vie na biso ba Jani ba Celio ba Emilia bango nyonso ba accompagner ki nde batade. Mais na mona rappelle makambo par rapport ngo lobi ke yo poza moko mona wege mais bakamba héritier c'est comme si otaka mo penza te ndako. Mais na mona rote na makambo wata ndako na mona on ngo penade par rapport ne ba lobela ezala ba makambo susu to sala un peu silencieux. Mais miel de son pas à la razala na biso po ni to lobela miel de son miel de son azala razala rapete na makambo te na makambo musique miel de son azala ka mais na makambo ya wenge musique à maison mère miel de son azala raté mais où ta na maison au moins makambo zo mema kasi to solo ka vérité rafli yongo mon questionnaire que to zo ba vérité to OK na monde tindeni miel de son azala ki na rata maison mère a participer ki na maison mère mais sikoyo pona ni de yo lo za muto sangisa ba mission tout. Pourquoi il y a miel de sope sango comme au Congo? Parce que quand la paix surtout dans ma promotion vient dans ma vibrator na minute banda vient vibrator dirait musique et zolinga penancho toté mais c'est un beau chanteur siko yo miel de son pour na nito tela gepe koni non miel de son na tela ke konité parce que miel de son auta il pas à fande miel de son auta mais aya qui avant na maison kasi aya parachute loko la ba musicien belé o ba uta di banda ba ya parachute. Ah bon? Mais à ça les peu moins mini na wenge. Non, par rapport il y a passage na maison mère o ya koke ko sala sali mais ya mabe pas sala ki de peu moins trop hein. Neti et bisa biso ko place ngo. Ya mabe oyo mona o miel de so sala na rata wenge ezani. Omoni miel de son d'abord. Oh, exactement, j'ai mis d'or. La vérité. Ah, ils ont rien que la vérité. Moni, ezaka ke noko, yo nem to tuni question ko. Ngane la tuni, oui. To pesa e makambo. Ouais, na. Tu comprends? To pesa e makambo. Kasiti. Combien de choses sur makambo te? Ah. Oh. Ah. Et j'ai dit à Bernardès que c'est solo. Miel de choses à sur makambo te. Miel de choses à makambo te? Ah. Nandeni. Mais nga nazo ebiso miel de choses à makambo te. Ah. Bon, to pesa ke makambo ngo yiko pesa. Miel de songate. Nga na tunika motuna. Yannick mafunga lobby to pesa makambo. C'est que to pesa no makambo ngo to monde. C'est que makambo bien que no to pesa miel de son. To pesa makambo bien et pas miel de son. En tout cas, miel de son au asala na maison mère et sala biso passe. Ah. Et ça la biso passe makasi parce que miel de son abundisa artiste et belé na kati ya maison mère. Oh. Na époque il y avait bien na biso ba JDT, ba Ferregola, ba Bill Clinton, to tikala koyo kate que non musicien moko boye voix na ekei vraiment c'est ça. Ba voix ba lingi cravate. Et tikala ko salate. Mais tant to yo kozwa na temps oyo ba miel de son. Oui. Ba musicien belé ba komer kolela. OK. À l'occurrence artiste na matali de Montikil. Oh. Basale ba jewana Bombo Kojak alela na toilette. Oh. Aroyemba na pa na bango bazoyemba makasi. Amata podium ma maison mère me voiso du matin. Ah bien de temps yiba makolo. Voilà, botuna lisusu oyo nani oyo ndeko nanga oyo lisusu Kaferum. Kaferum anyokoma. Oh. Mais si qu'on a quatre maison mère musicien anyokoma ko leka ba musicien c'est-à-dire de Montikil. Parce que Tade bakenda voyage 4 fois. Tade tikala ta na maison mère. Aki a voyagé à thématique à la tata. OK. Atika la tata. Azala qui toujours fidèle. Na papa na yewe ensemble. Ti tango makamune fongwa maki nde ya momone ke non Tade ko meko voyager akompe ko beta ba bandule. Tu comprends? Pona miel de son mona te ke non miel de son ti lelo abundisa ka héritier. Oh. Or héritier na kata maison mère azan calé na ye. Vraiment. Mais Abundisa a toujours héritier. Abundisa ba Bombo Kojak, Abundisa ba Tade de Montikil ayiba bango ba voix, Abundisa ba Kaferum ayiba bango ba voix. Miel. Vous comprenez? Voilà miel de son. Passage na vraiment na maison mère, on sala au miel de son a salé l'émission na kasi ya mwana. Oh. Ah. Donc tu n'es allé au de la double revolver wana ezalaki pour attirer ba voix ya baninga et bima lisuté. Mais que maman monte on va donner ma kambuté parce que faut qui la musique est tambola na nyoso. C'est que ba no ya ba moto. Il faut y ba papa miel de son azaki ba benga ba kumu ba chef coutumier. Ah donc elle ba ki kumu.
Yannick Mabungi ya Mabungisi. Non, elle est bon qui commande la kati. Ah, miel de soie motema mabe. Ah. Elle ma charanza mais espoir yonsi kasole bembe pas bikini bien kini. Vraiment. Ah, marambo ningezo kendele sege mabe ezali. Si on est autour de baka boué, d'autres le qui déjà a mis des sons à prendre. Est-ce que tout le monde a tout côté ce qu'on a mon qui a actualité où ils ont passé les pisolélo. Bana ya wenge, bango na bango bazo bomana. Kota la rando o ezali entre héritier Watanabe na Ferrigola. Rando o ezali entre héritier Watanabe na Fabregas. Yebisa biso. Et ta que bango na bango bana wenge. Bobo manasko nino bote na bato ba libana. Elonga na oyebisa yo singa famille benda na kekata na rate. Donc c'est que va continuer na bango na guerre. Singa famille e benda na ka ekata na. Mais il y a des singo ekata na hein. Tellement yo moko bengi bango bana ya famille. Voilà. Comme baza famille moko we ranson. Ba koki obenda na bonsuka nango ba kozonga na bango. Kitana motema. Kotia na malala pongi. La bunda la bango to pe ko bomana. Te ba ko bomana te parce que soko oyebisi héritier cha Fabregas Mbeli au chat. So bisi Fabregas cha héritier Mbeli au chat. Yonga na lobi eza na mokaka divertissement. Mais divertissement o e kende mabe surtout par rapport pour les fanatiques na bango. Comment les fanatiques ba fanatique na bango surtout à la ratsangola ah. To mona bena ko mona batu ya héritier Watanabe, ozo mona batu ba Gaulois na ba Spiritas donc courir ça boye mabe tout ba kuta ba nzela ko simba na banzoto et tout consort. Si ko nita mozo ba ke bango bana papa na bango bana papa moko famille singa famille benda na mikata na wate mais tango ba fanatique na bango bazo sala biloko wana na banzela bazo bundana bazo se publianer et tout consort. Ozo mona ke bazo boma na pekaka bango kuna tamfu ba ko bomsa mais koto ba kufi. Te eza na ko boma na te mais ngasi ko elonga na oyebisa yo yango ninga na benga ki leader na ngamo na nzambe parce que asa na rando na bango te. OK. Azani na rando na bango te donc ye azani motema pembe. Vraiment. Owana ba Spiritas na ba Gaulois ba villageois ba ye ba ndenge nini ba koki ko s'associer parce que bazaba na papa moko concert o we razo beta azo tirer attention à tous les bananaï. Donc et ko zappé une bonne occasion to moni pe Fabrice na héritier na podium awera. Vraiment. Alors, yom tunga no to bunda kito suka wa. Ah ya mosu maramuto zo. Voilà, yoma na émission que singa famille benda na et kata na bate. Président José Londoni na invité so makambo na zo loba so ngana okosa. Mais président José Londoni te zo loba bisa te loroté par rapport ba programme ngo zo tambola ndenge nini pona makambo ya tade les motikili. Ba programme on peut faire biso mo programme ngo peut faire biso arriver na ye arriver artiste aux ndenge nini surtout bino bato clan to pe bato ya club na ye bo bongisa nini pour arriver ya tade les moutiques. Bon, merci vraiment. Dans ce union sur le Yannick ça le déjà. OK. Là vraiment nous besoin mais les organisation ils ont déjà la loi. OK. Pour la moitié. Tout ça là peut ba aide moi mingi. Oui. La carte organisation on a pour la président ya deux groupes. OK. La président les fidèles l'état de Montikini, la président les amis d'état. Donc la carte il y a un groupe à part normalement musique elle pèse là. OK. On a un problème à Liwa, staff attendé. Et au Sungayo, on a un problème à Naku, on a un problème à Malade, on a donc les belé vraiment ça là. Mais pour le moment, autres les gens pour arriver, les orchestres n'a pas. OK. Donc Yannick et ça le déjà nous sont là vraiment nous. Nini oyebi sa population. Ba ça la net. La population surtout les gens pour la ligue, les gens vraiment ça va mis la champion avec un sous au camp. Next time il boyka, le champion Kalem, le goal prophète, on a mettre des lignes à côté de en tout cas, c'est le bail, c'est à côté de Magambo, faut la même moment c'est dans Souka. OK. Magambo ça bien, pas la mission, la qu'il est les mains à rater, des ordres les athées, va troubler les athées. OK. L'artiste a voyé bien, on met un double bien, on zone bien, on a deux choses à la bien. Donc voilà, étant qu'il y a président Londoni, étant que président, le président Betito Loabi, étant qu'il y a président Londoni, mettre et confirmer dans mon cas. Sécurité, problème, puisque la sécurité, le sous-président. Pour la sécurité artistique.
Là, il y a Yannick qui a ébi, donc dans le problème. Et pour par rapport à la sécurité artiste, parce que l'artiste est en aéroport et n'est pas bête à ma concert, on a tout le cas de ma concert. Est-ce que sécurité est c'est assuré. Ici déjà, Yannick a lobby, voilà dans mon ensemble. Il y a un problème dans mon tout. Vraiment. On rappelle depuis longtemps, on a un problème dans mon tout. Tous les groupes, tout le monde, Wana, Azabou. Les attaques, on a contre nous. Arrivé naïe, on quitte bien, on a bien, partout autant pour l'aller pas bêta, donc très bien. Vraiment, merci président Londonier, Todongeli, Yannick, toujours Yannick Mavoun, Mavungis. Yannick Mavoun. Maman. Yebisabis, papa. Aïe, aïe, aïe. Ma cambango siguro par rapport il y a. Nengo tu sais que banana bazo bunda mais ba manate. Siko est-ce que si malabango bunda moi les opérations on a ba wario. Pokota ba wario pe po biso to mona bango bazo bomana. Siko bazo pesa ba wario pouvoir ba récupérer poste. Pour banana bana to wanzi no bunda ba pa faut ba récupérer. Côté wana mingi nga na yebisio tade de montikil nazo zongelo ka pas artiste nanga o nan nazo sa la promotion na donc on a pas na tade de montikil donc azana problème au côté na concert na ye abengisi ba wario abengisi ba gaulois abengisi ba gladiateur ba spiritas ba villageois ba tunyonso oyo ba sepelaka na musique. Même les ados, oh bah il y a l'aide du maître, oh bah contre-maître, tout le monde. Bangonions, Asangisi biso liboke moko. Ici que likofi ya bana ya wenge parce que ba nyonso ba soutenaka we na son ba soutenaka bana na nyonso. En tout cas to bengi bino bolata bo sokola bo chaba parfum boya koyoka. Bon ça na parfait dans ça né. Apakolika sawa. En tout cas, boyoka musique ya kitoko ya tade de montikil parce que ye aza sans rancune. Kolomwana biso Luanda tokota la direction. Lukapa Njaji Kafufu tokosa la tour côté kuna. Awa na kati ya Luanda toza na premier concert awa na Matubakana, deuxième concert tokobeta na Poto, troisième concert tokobeta na Kimbakon, quatrième concert quand wana ezalo kwa concert mais rap spécial nde tokosa la mayanchi. Ok. Après Wanande, tu bimi sikoyo, tu que ça la tournoi, il y a ma province. Vraiment. Donc message est bien passé. Donc pour la connaître surtout au Bodaï na possible singa ko ba programme ya tade les mutikile nakati ya mboka nakati arrivé na nakati ya Angola Luanda. Donc merci la de connaître surtout. Ouais président londonien to meka kozo ma lisusu na yo mo moké par rapport aux amoko ya ba mettre aux amoko pe ya bato au vanda pena ba quartier moi moké yebisa biso liwa ya vient na biso via Kimisinga Kombo via Kimisinga via tika Kombo na yo tika ngala lo ba Kombo vie edingwe moto na ngenge na lobia no kaka via edingwe moto ngenge tango liwa wana to pesango wana vraiment liwa et comme il a kio ozo ki ngolo ngeni quelle est la relation entre yo na edingwe moto na ngenge? En tout cas dans le rôle chapeau ma passe pour la question posée là malgré tout le bela magamu ya artiste na biso tade de montikili donc il passe vacances donc le long là so guina na loi na wa za grâce avec lui. OK donc on a su mettre Tibo Ayebi Wemba Ayebi. OK et tant tout ya ki wa donc poto buna ya réponse on souhaite le pendant 2000 na si bateau va dans la loi na ba Ayebi ke tito ya ki pour la mama bitumba to combien de pas Wemba après bah loger sur la citadelle là tu vas si tout c'est voilà fait enfant dans la parlant dans la Miguel ça va m'amener toi si à tout biso on a la tikala là. OK les appels là il y a des tikala qui viennent dans zonga ina ba kachero mususu ba kachero comme makasi auto ina bango ni Douglas et petit Zephi. OK il y a Captino au ba yakiwa donc bah si ma bango andene ba zonga qui mais pas si vraiment douleur les amakasi. Donc on va perdre Fedi, nous sommes en vivre dans Angola, tant que José Londoni, ça grâce à lui, voilà. Et puis l'appel va conseiller, nous sommes appelés ça, ce monde qui est dans le moment où on a ça,
eza grâce na ye. Ok. Pas eza makasi. Parce que par rapport à liwa na ye wana pas eza makasi. Par rapport à liwa na ye ozotangela biso ba bien fait na ye. Mais peut-être pas ce que tu me dis tu on a peu vécu mutu mabe. Comme exemple yo moko to personne ya interrogateur puis là émission ça qui voilà. Le vela qui vient dire c'est bela qui et tout comme ça. Donc par rapport à analyse ka to sala ki ye moko alobaki abi mokolo ngana kokufa en tout cas benbena ba kunda yango na nécropole te bokunda yango na nini ilikolo nango tozomona ba image de circuler il y a edi mo moto na ngenge kozwa suki na ya moto akati ya mwana ye baliani basuki biloko wana edingwe azalaki vraiment envoyé spécial ya diable to ezalaki nango kaka ba mise en scène to ndoko mona en tout cas pour wana omeka préciser nga pour azaka cheze afandela ba kacher ba ngela ba tete ba o ba koye ba ba ebi nene na biso ay kacher ba kufa avant fendre ba non te donc yem tout a changa na Afrique ba kacher mais wala no uta ba kacher mais on avait dit soka lobaki ke akufi bakunda ye na métropole te bakudela ki manse ki ezaki bakanda abane koluka d'être gouvernement ba chaika quoi pour genre bloc bila sala vraiment la muka ba recoleta été asa icône au moni senga icône ya romela ba tumichopo moi c'est bon au moni catch dans sport ba pontango eza sport ya spectacle voilà sport spectacle so nenga melani ba tumichopo na ina mo spectacle ba pontango bongo parce que mutana za vivant oui za vivant mais to mona peut-être to senga ah asala on pas soba bon moi quand la rédition soba ça mais la parole la rédition soba oui il y a kata soba la biso José Eduardo le président José Eduardo demander aux années soudées la biso d'ailleurs il y a ça l'événement même vous première dame à la porte à la biso on aussi porter bien soba ça donc c'est-à-dire que ça sport spectacle faut ça le spectacle si on n'est pas confié bon on doit bien me poser baquet beaucoup de tika les pas moi na et ton deni bon ça là bon ouais papa tant moi to bimisi ba to c'est il faut que moi na au pays à la donc tika moi na kindo ki il y a ça le baguet on déjà qui la pour ça va catcher catcher wa bimisi ça moi na so n'est veut dire confié bon moi quel lola toi quel fait lo to solo ngona mo mokevi na biso ba me la café na Zambie Beto me la café na Obe me la café na Zambie le pesi ngabe posa ko me la café président londonien bana Zambie bien makasi la chose bien makasi bana Zambie on a siré certain que lenga ke bonga ke lola ama si kato ke ya kato ebité ezala mutu moko te si baloba ke mutu aki pasatala nyoso kindaga lo le pasambe azala Zambie longo doye benaza oyo biso za Zambie ça t'a donc on a yo que amnaye et descansar une page et tout cela le bali oza pour ça là le bani kai to solo là il dit mudaye ça ngola il dit bozala wana ibo participer mo bataille belé ba marambe belé qui ça taye sikoyo eta ke mutu anola na ye bandoko banga te en tout cas po ba makambo wana ba bilu ba système wana ba ko simba ba ko sala wana président bon maintenant vraiment na sala wa vaje ba kache na fana ba kache po banga na hote ozomona bana tongo ba zo mala mo nzeli mo nzambe tozala bango le temps tu ya ki na nzela bo ça veut dire po vaje doit y venir à la poto oui dans les poteaux hier après maman tu longa oui de toi maman ça vient na poto à qui dès que se soulager tant azonga mais sur ni veut dire maman biskano ki izara bien te donc ça veut dire que tozala bango ozomona ki ba otanga ko mo nzambe même ça non sur l'esprit yemo le ba bina kela cimetière à koko nanga na solo na esprit na ya pena bona mona pe lilingi ya koko nanga et bimelingi bandi ko lobela ba makambo biloko na nyos to wana en tout cas je sais pas mesdames et messieurs donc je suis pas là pour juger dans un embêté donc on est là à bisonyo surtout na rectifier malobananga il a dit que ton âme repose en paix. En tout cas, le gogo est bini. Le gogo est bini. Vraiment. Le gogo est bini. Mesdames et messieurs, en réalité, juste analyse totale sur la réalité. Comment c'est pas ça qui est tout constant. Donc, on a rectifié vraiment Malobalanga avec tout le cœur.
il y a Edingwe moto na ngenge papa wa sala kala donc que ton homme repose en paix et reposer 62 heures côté donc reposer des autres maintenant ça va des autres maintenant na Congo zo simbaté basé bada tité na parce déjà que ton homme repose en paix na biki na ngola awa matanga pe ekozala na mettre chobo bazana kala mite tozana bango pe sous plateau tozala na parce que batanga ekozala photo solo la to yeba par rapport à l'organisation parce que ça va ouais yani qui m'a vu ba mavungisi. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Nino koye biso et message nini clé o otika pour la musicien na biso nyo surtout ya Congo pe ya Angola. Ouais, en tout cas message clé nanga onga na otika premièrement pour na ba fan nyonso ba belle mélodie ba to balinga ba musique. Ouais. Et ça que tout préparé artiste na biso azoya Tade de Montikil. Akoya akobete la biso musique ya kitoko. Musique oyo biso to lingaka parce que yemoko azana son musical. Papa na ye aza musicien. Ceux qui bolingi nzembo bana oki akobeta. Bolingi ya maison mère akobeta. Bolingi ya feeling musique nanu bolingo akobete la bino. En tout cas to se préparer vraiment to bongisa libenga na biso to bongisa bilamba na biso esikana sur ojainda na minute oyo izoyinda déjà parce que Tade de Montikil azoya balobi pema ya chameau panza pasola coltan aza les seuls musiciens au wera apesa kombo ya richesse ya mboka eza coltan. Oh. Donc à part coltan na éviter ceux qui wera déjà bimisa musicien apesa na kombo ya diamant to apesa or asate ezaka Tade de Montikil pema chameau coltan panza pasola yango wana vraiment tout s'est préparé pour le 28 pour Nakoyamba Trade. Le premier, tous à la vision sur Awana ex Mathieu pour Nakoyoka Milulu et Lamouya Tade de Montikil. Et alors pour Naba musicien Nabiso Oyo ya Congo, to yeba ke rando ezana tinati. Vraiment. Rando et aboutissaka na elokote. Musique ezalaka yembande betande binande. Pour ese pelisa biso. Musique ezate ke na oleki ozofinga batu, ozofinga ba sanitaire, ozofinga non. Yango eko aboutir na biso na elokote eko kitisa lisusu biso de plus. Yango na senga union fait la force. Bolingo baso bango ti. Bolingo ezalaka na kati ya motema. Soki tokoki kosala na biso ba etiraima, oui, na musique tokoki osala. Ezistaka. Mais eko mate que non ya ko bomana ya ko finga na ba maman ya ko finga na ba papa po mama beta musique te papa beta musique te loba na musicien que non oyemba ki demi-temps to ko sepela nango osala ki boy to ko sepela nango osala ki mpiaka ko sepela ndeti na yebi que non bino bo préparer ba piaka tadi toyebi na biso wana ratate ata to sala biso plein mais parti moko boy luka bo chamenasi saki nanga eza na makambo nyonso ya Tade na ba contrat na nyonso na ba contrat na nyonso eza wana déjà na kati ya saki na ngai donc bozala déjà ya kosepela po mwana wenge azoya mwana wera azoya Tade de Montikil azoya tous les bana mbinza en tout cas pour soutenir Tade de Montikil. Tous les mélomanes, en tout cas, pour soutenir Tade de Montikil, à l'occurrence, des joyeux anniversaires de Fatima Moulanda, Gilles Orange, Aza Maman secrétaire Nabiso dans les fidèles de Tade de Montikil, ainsi que Maman Solange Kibwini, Clarisse Massaka, Laetitia Moulimo, Ken Love, la fille à la taille I avec chapeau. Zawana, I avec chapeau. I avec chapeau. Donc, Azam qui est le quoi en taille Michael Jackson, ou Baki c'est sur Moutou. Vraiment, Bazawana, Batoupe à Poto Baza, ou Bazo soutenir Bisso, Bazo ko pousser Bisso dans la musique, Batou le quoi, non, Massaka, Baza le quoi, Solange Mavungu, Clarisse Pemba, Karine Mavungu, excellent Mavungu. Voilà, famille d'ailleurs, hein. Non. Baza famille mais bazo soutenir na tcheba on a quoi de famille pour la monica mafungu kebaro vraiment bango wana vraiment oyo bazo soutenir biso ainsi que hôtel une belle hôtel ezana kati ya Kinshasa hôtel Koufouidi Junior Koufouidi mama voilà hôtel Koufouidi Junior c'est que les na ya Kinshasa na okomela hôtel Koufouidi Junior ainsi que agence opposée à besoin voyager agence Touela Airways. Vraiment. Merci Yannick Mabou. Yannick Mabou ya wana pa ka la kaye. Be bi no ko konfio lo bi na ro sala ba ma pa pe ne boy pou.
Mais baza batu oyo ba soutenaka biso. Eza lokola ba Faustin Mambote. Vraiment. Eza lokola ba Faustin Mambote, eza lokola batu lokola ba les jeunes lions Mavemba. Vraiment, les jeunes lions Mavemba. Eza lokola ba ya Laurent Sokloko. Bokoto. Vraiment merci Yannick Mafunga Bamavungi. Mais mon tour pour que suka Yannick Mafunga. Yebe soka nze moko etade oyo yebi. Nzembo moko ka etade ne. Nze moko. Banzanga esika yo jalie Willy Musheni yo banza ozongelanga koda mboka nalalite leloe bando toi mabe et puis tu m'as dit et si quand nous m'a bé en tout cas tu as bien dit voilà on va faire le yébenanga et va cadeau pour nana donc merci de me connaître surtout au Bozaki n'a se brancher Mokona Lelo donc nous sommes là presque à la fin de notre édition, notre mission. Mais la grâce à un message pour nous, je me donne un message. Mais non, une belle, en tout cas, journaliste. Tenez-vous prêts. Vraiment. Tenez-vous prêts. Vraiment. Parce que Makambu Oyo, ils ont qu'une faux. T'as la plateau de Bibiso avec le café. Le café au lait. En parlant, en mêlant. En parlant, en mêlant. Donc, en tout cas, nous saluons les félicitations à l'ingénieur au Salam Sala. Félicitations à Carte Pilar. Félicitations à Gemidor TV. Ainsi que président Nabiso, boss Nabiso. Boss Théo Nzinga, producteur. N'abi que yom tobe tisa, tade na Atlantico. Pour bazobele bazolela lela. Tade azoya, akobet Atlantico te, producteur Nabiso déjà yo à mon avis. Producteur Nabiso déjà yo à mon avis. Donc producteur tobi que Carte Pilar ozawana, solo la kana bureau tade, to salika ndenge zalaka, Atlantico. Toleka. Donc, merci. Merci d'avoir connu surtout au Carte Pilar. Pourquoi pas Joël Kambi 3 fois mère. Joël Kambi toujours. Pourquoi pas. Là, je vais directement secrétaire privé. Et notre Madrid Louche. Minha mãe querida. Isabelle Carolina André. Babi 2 fois mère. Donc, maman a béni na wami. Toujours, Tozawana. Merci encore, Chocolat Mboy, maman na choumi, na choupette. Merci na bande konyo surtout au bala qui n'a pas branché mon Konadelo. Batunyo surtout à Fité na Pateur Pilar de loin et de près. Je vous aime tellement, famille Kassongo. Ici à Kozali. Nous sommes presque à la fin. Par respect. Mon président Robo a attendu des personnes. Non, président a la parole. Président Saloba qui n'a pas déjà bloqué la bataille. Président Saloba. Maintenant, Nazala qui détruit. Avant qu'elle ait battu. Le champion Rigakota qui déjà. Il va discipliner à Ogama. Président Saloba qui a battu. C'est plus Malonga Kota. Donc, et Young peut à Kota qui déjà. Donc, merci à Bandekonyo surtout. Bamenoman Mignon surtout. Donc, bientôt là, tu as des Azanabiso Naratamboka. Donc, il doit soutenir Kaka Mission Nabiso Naratamboka Angola. Parce qu'Angola peut la limon à la trop. Il y a des musiciens tout est Jésus de Nias Angola. Tout est dans 2025, tu as béni dans la musicien. Et merci d'avoir mission tout. Et mes condoléances à Boss Gédéon Iboula. Papa de papa, Gédéon Iboula. Ou fait la bonne petit frère on a yé. Tiambé, c'est bien en gros. Fatou vie dans maman sociale. On a privé dans ma toujours. Je t'aime tellement ma chérie. Fatou vie dans Nicole dans la toujours. Bah oh yanga bah on a lié rapidement na Milan bango. Moi mingi moi trop trop dans ma belle. Merci d'avoir délégué tout Yakuka. Et là je vais dire autrement tonton Bidjo Milai na moni les sousou. Bato asinaka Caterpillar boda tellement belé na yiki Mikoloza ebele autre solana bino kaka ingénieur Patrice Mulumbangi na mau donc souhaitez kaka joyeux anniversaire et pas mettre soupe chef de file à Coca-Cola. Joyeux anniversaire à toi maître soupe chef de Coca-Cola. Chef de file à Coca-Cola. Chef de file à Coca-Cola. Botama Elamo paradèse kaka panjalia mela Caterpillar ayo futa. Donc benga na numéro de papa na ya penza
et raté dans mon thé. Merci ingénieur Doberman de toujours. Babi totam da toujours na sima yangonga. Merci à bande connaître surtout au basoté na rabiso na émission na biso. Mes abonnés, abonnez-vous massivement, vous serez jamais déçus. J'ai dans suivi, chaîne aka moko o ezo be actualité na minute on aura ça ngola to kanga déjà donc. Yondo tikali na tembe c'est yako découvrir. Bisous.